Bonjour, bonjour mes amis, frères et sœurs, en l'Éternel, le Dieu Yahweh, notre Créateur, le Dieu du ciel, que moi j'appelle Grand Tout. Il est tout pour nous. Il est ajali nyonso. Okopesa ye titre nyonso oyo eleki mutuya. Titre oyo eza na sete, mais titre oyo eleki mutuya eza ye. Vraiment, nangolu na ye pe na mawa na ye, tozali na vivant, tozali malamu, vraiment bisika nyonso ojali kolandela ngai, na air nyonso, bonjour, bonsoir, bon après-midi, vraiment makambo malamu pona biso nyonso. Alors, ndenge kaka momesano ejali, to ejalaka, to inayaka liboso ya ba pareil na bino, na ba ndaku na bino, na ba télévision na bino, pona ko motiver bino, pona motivation, afin que mutu ayeba qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais toujours nous sommes basés vers la conscience qui mène à la vie. Parce que conscience na yo ezali ya kokufa, okoyeba kotambwa na nzela alimate, eyeba peke okonyoka mana mokili oyo pe lola okomona yango te. Alors, mes motivations sont basées sur la conscience. Mais yeba que conscience yango nde efandisi makambo nyonso. La vie physique eza wana, la vie spirituelle eza wana, la vie professionnelle eza wana, ka conscience ya mutu yango nde base na nyonso. Alors, moi je suis chanteur de l'Éternel Dieu Adonai, na yembela kanjambe o mokeli, et puis nazali motivateur pour réveiller la conscience déjà, to kende malamu, to respecter mibeko na Yahweh, to sepela na mokili oyo, e bongo na kufa na moko amona nkembo na Yahweh. Merci beaucoup. Toujours bandeko na ngai, merci pona bino bozali ko sunga biso na ko s'abonner. Merci Adonai Nzambe apambola bino. Ba oyo nanu bo s'abonner te, vraiment soki ya moyen ezali bo sunga biso po to sengi pe ba pardon mingi, ko senga bino ba pardon bo s'abonner, bo limbi sa bo sunga. Bon, to yebite il faut aller juste combien de mille pardons. Bon, Yahweh ayebi. Alors, mais tu yebi que le moment viendra. Toujours continuer que Zelabino, bo s'abonner. On a déjà fait ce qu'on a fait. Et nous continuons toujours à ça la œuvre de l'Éternel Dieu Adonai. Donc, nous s'abonner te, le cas moyen, fongola motema s'abonner.
commenter, aimer, vraiment, pourquoi pas partager pour alimenter pe batu mususu. Merci beaucoup. Lelo tokolobela nini bandeko na ngai? Lelo tokolobela ezali question. Ezali question comme tout na pona biso nyonso pe tokopesa quelques points. Alors, question na biso lelo ezali nini? Pourquoi les choses ne marchent pas? Mutuna eyeli ngai moko, bien que ngai na ko répondre quelques points, mais ngai na pesa quelques points. Ezana ba point belé réponse na yango, mais ngai na pesa quelques 3 points. 3 points, oui. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pona nini ba makambo ya batu, ba makambo na biso ezali ko marcher te. Yango wana tokolobela na mokolo mwa lelo. Bandeko na ngai, dans les entreprises anglais, presque mingi na ba entreprises anglais, américains, anglophones je peux dire. Na ba entreprise wana eza na département ba bengaka safety. Safety na français ezali sécurité du travail. Na portugais to bengaka ngo sécurité du travail. Ka ezali département moko boye évitaka et travaillaka comment éviter les accidents et salama na place ya musala. Ce qui peut accident et salami basalaka ba investigation pona koyeba accident et salami c'est provoqué par quoi? Bakubunda bakoluka bayebi cause ya accident wana. Tant bayebi cause ya accident wana, ils vont travailler avec pona à la prochaine accident wana et ya le société. Bako enseigner ba travailler na bango, bako mettre ba moyen en jeu pour éviter accident wana et ya le société. Alors, quand na ba vie ya batu eloko mutali komona biso batu ali kokosela mingi nzambe makambo. Les créateurs notre Dieu tokomi kokosela makambo mingi. Mutu alingi ko pousser raisonnement musika te pote ayeba pourquoi ceci. Pona nini oyo ezali koyela ngai. Ye azali komona ngoka toujours normal. Tango komona ngoka toujours normal, ezo simba te, ezo sala pasi, alors ono ezali volonté na Yahweh. Nzambe azali ko permettre yango. Ezali bolingo na Yahweh. Non mes amis. Il y a des choses oyo mokeli azali responsable, mais il y a des choses oyo ngai na yo nous sommes des responsables. Tokeba ko culpar, tokeba ko boaka toujours faute et pas na Nzambe. Non 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 non. Makambo ebela sa ne kunate. Etali ngai etali yo. Pourquoi les choses ne marchent pas? Alors, pourquoi les choses ne marchent pas? Na lobby est que ngai na ko répondre pour le mode 3 points. Sur 3 na peut être 3 points pour na nini bilo makambo marché te. Mais ça nango ba raison ebele. Ngana peut être 3 raisons, mais ba raison ezali tellement ebele. Alors, première raison ngana ko pesa pourquoi les choses ne marchent pas, ezali batu nanu babongwami te. Batu ebele nanu babongwami te. Babongoli te. To batu nanu balingi kosala volonté na Yahweh Nzambe te. Ezali deux choses la wana. Kaka na nini wana? Batu na babongwani te, ba oyo basambelaka, mais babongwani te. Ça c'est un. De deux, ezana batu baboyi na bango komi pesa na Nzambe. Les choses eko simba te bandeko na ngai. Na mokili oyo makambo etambolaka selon ba principe de l'univers. L'univers otomonaka, cosmos otomonaka, ezana ba principe na yango. Na mokili oyo okoza na mayele, okoza na mbongo, okoza la kitoko, okoza na nyonso. Mais ce qui ozali en relation avec l'univers te. L'univers qui est représenté par Yemoko Mokele na yango, Nzambe ya Lola. Ce que vous allez en relation na yete, ce que vous allez kotambola selon
bolingo na yete, tu verras toujours vraiment beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Toyebi yango que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais vient d'où? Vient du très haut. Et où t'as kabobele pa na ye moko akela lola pc marge ba effort yo ko sala. Alors le loyo batu ebele kena ba église comme ko boto malokola mayebo. Les églises lokola mayebo et ba pasteur c'est comme lokola ba fourmi. Beaucoup de pasteurs dans le monde, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des bishops, ba titre belé, ba titre musuku te ko bima lisusu. Et surtout ka boye que non wana zali ange kingandi. Vraiment, c'est comme des fourmis et ba ko sala musala na bango. Les églises zali ko bota malokola mayebo. Beaucoup des églises dans le monde. Mais les gens balingi na bango ko bongo amate. Na biso to ali ko teya. Na ba autre to ali ko teya. To lingi ko bongo na te. To lingi ko sala di serete kati na mokili. Liboso na nzambe akela biso. Liboso na univers. To ali ko vivre na se ya moi oyo. Ezana ba principe faut respecter. To lingi ko respecter yango te. Makambo na biso ekotambola te na ndenge yango esengeli. Ekotambola te. Okomona mutu asambelaka na kati na lingomba meti lelo makambo buzoba atika te. Na butu asalaka makambo moko ya soni. Azali mosali na nzambe na kati na lingomba na ye, me na kati ya église asalaka makambo ya soni. Lukuta azali, moyibi azali, impudicité azali, voire même bakamba science azali, ba science négatif azali. Comment makambo eko simba? Ce que moni mutu na makambo eko simba, c'est parce que ça dans la négatif. Donc mes amis, kobongwana oyo kobongwana ezali moko pe salaka makambo na biso ekende liboso, makambo esimba. Patango kobongwana na solo, ozwi masumu otie à côté. Okomi kotambola na nzela ya aliment. Okomi kobanga nzambe na yo obengaka mokeli. Parce que na église na mokili tu na ba plusieurs doctrines de l'église, plusieurs églises, et chaque église azali koteya ndenge na ye, azali kondimisa batu makambo na ye. C'est tout à fait normal. Wana kuna tu yango te tozali. Mais tozana commun moko biso nyonso, notre créateur. Tozana créateur différent. Notre créateur azaka moko. Alors notre créateur wana toko samate azaka kalinga kalikamu moko biso nyonso, toto saye to banga ye. Or soki yo obongani na solo nde okoti na nzela ko tosa ko banga ton créateur qui est mon créateur aussi. Et aussi longtemps ngai na yebi na ngai yete, na boyi ko yoka ye, na boyi ko salela ye, na boyi ko ndima ye, na yebi na ngai ye, me na boyi ko tosa ye, makambo na ngai ekotambola te. Makambo na ngai eko réussir te. Il n'y aura pas la réussite, il n'y aura pas l'abondance, il n'y aura pas le succès, et il n'y aura pas l'abondance en toutes sortes, financière ou matérielle, ekoyate. Toleki na point mi balé. Deuxième raison, pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas parce que les gens ne savent pas quoi faire. Batu ebele bayebite basala nini poti makambo na bango esimba etambola. Komona mutu azana objectif te, il ne sait pas quoi faire. Ndena lobaka un jour que oyebite osala nini okende wapi soko nini koyela yo. Et le côté mutu fo ayeba qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce que je vais avoir. Voilà, très important. Très, très important. Okoki kotanga te. Okoki kosala te.
soki oyebi te nini ozali kosala to nini olingi po te ozwa nini okokende esika moko te. Donc et chercher d'avoir un but très capital, un but très capital okomona mettre yango en pratique et but wana nyonso okosala ezala pona nkembo pe lokumu na Yahweh Nzambe o akela yo. Ne faites rien oyo kozala en dehors ya volonté ya Nzambe, pamba te ako permettre yango te esimbela yo. Beaucoup de gens na bango, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait comme ça, Dieu m'a fait comme ça. Et chance que il y a beaucoup de dieux sur la terre. Mes amis, koka moite ce ko yoki na yebise ke banzambe eza ebele na mokili oyo. Banzambe nzete bazali, banzambe bambisi bazali, banzambe ya bikeko bazali, banzambe ya basimetiere bazali, banzambe ya milimu ekufa bazali. Il y a plusieurs dieux. Alors, ce que dit que non, en tout cas, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu m'a béni. Comme tu as noté, Balamoko kondimela no yete, vous avez noté Nzambe ni wapamboliye. Mais Nzambe oyo le créateur de l'univers, qui t'a créé, qui m'a créé, tala, ye akoki kopambola yote, ce qui objectif na yo ezali kat na mabe. Soki ozali kotambola kati na mabe akotindila yo bénédiction te, ni progrès ni succès et kozala te. Alors tout ce que tu vas faire, ton but là, ce que tu dois faire, et ba kotambola elongo na ye et kende ko sepelisa volonté na ye, okomona ekosimba, okomona ekosimba, okomona mutu moko alobi nazo kende nazo voyager posa na ngai nakoma par exemple alongo Kisasa na ngina kende poto mais na nzela ya makolo na okotela na Équateur na komi Cameroun na bana nga ko kende malembe na komi Maroc na kati sina kei abongisi makambo tututu ayebi ki azokende. Mais tango akokatisa komi kaka akatika na douala wana abose na ye objectif na ye, abosani objectif na ye, akomi wana azali mobali abani makambo komela masanga, abani makambo diamba, abani makambo ya basi, abani makambo koyiba, kokota na babali wa groupe ya babandi, okosutuka makambo nyonso ebebeli ye place wana. Okomona mwana mwasi akomi kaka wana abali na ye. Mubali kaka kana frontière wana ja bana ko linga ye. Alingi na ye pe azui akomi mwasi soda zemi eye. Ebele bazali nzinga pasi par là. Na batiriki na banzela wana ba Cameroun ba Mali banane ebele batikali kuna. Pona nini ba yebaka oyo bale ko sala me babungisa yango. Ils ne savent pas. Oh, mutua yebi ni nazo sala. Pona zwa nini. Akobate la objectif na ye jusqu'à arriver à la fin. Même tant ils allaient copier ça te. Mais tant que je connais, qu'est-ce que je vais avoir? Akobate la objectif wana, il va supporter. Comment yo mutu olingi okende okoma quelque part? Okoma quelque part, pas même 2 jours. Olingi ke ozwa nyonso. Alors tango ozoko kozwa onenge olela kate ndenge olatela kate ozoko kozwa yango te, alors ofongoli banjela nyonso eya nango pote ozwa kaka ndenge olate lokola batu mosusu okuti wana. Non, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi olingi kosala yango et okozwa nini. Ce que okangami na objectif te na yo, au supporter ba souffrance, au supporter ba difficulté, quel que soit le temps, simba objectif te na yo, landa yango, okomona ekokomisa yo tina réussite. Ezala batu mosusu pe okoyoka bakoma na Canada, mais soko tunie akenyelaki nzela nini?
akobete le tour ke bamboka o atamboli okoyoka ke 4 5 6 me akoma. Par contre okoyoka mutu mususu akoma te parce que akoma quelque part abalaki azwaki zemi bakangaki ye nini. Oui, il y a des riffs de fois aussi ozali kolanda objectivité na yo mais bakokanga yo. Mais ce que bakangi yo, tu dois supporter. Au supporter, au bimi, au continuer toujours et tu vas arriver. Donc, na me ko pesa ka exemple ba voyage. Mais objectif nyonso soki oyebi ozosala nini simba yango. Protéger yango. Kolinga te ko bebisa yango. Et pona suka na lingite video na ngai ekende musika makasi. Pona kosukisa troisième raison oyo ngai na loko pesa pourquoi les choses ne simba te. Bandeko, les gens nous voulons mélanger tout à la fois. Tolingi ko mélanger nyonso à la fois. Donc nous voulons préparer ndenge tolobaka biso na ekolo na biso lobaka bitoto na bitoto wana ezali plat moko boye balambaka osangisi biloko ebele marike bito sala kango na mbala makoko ozwi mbala makoko che wana ozwi kelke mayebo oche ozwi mbisi oche ozwi nini oche sikoyo bitoto oleki pasi okozwa pondu madesu bitekuteku ndunda wangila fumbwa omélange yango place moko alolia yango ekopesa yo bombe atomique sango la rangeko boum fomo na kabatu nyonso to kaba kokima yo. Pourquoi tu as tout mélangé? Aujourd'hui batu ebele makambo zali ko simba te parce que nous voulons mélanger tout à la fois. Or la mélange epesaka explosion. La mélange epesaka beaucoup de mélange epesaka trouble mon ami. Comment olingi nini kindumba ozali muyibi ozali lokuta ozali matongi ozali tout ozali ko mélanger tout à la fois. Okome quelque part yo mutu ali ko voyager ne tolobaki ko mutu voyager okomi wana okote na yo na groupe ya batu ba melaka okote na groupe ya kotonga okote na groupe ya nani comment okoyeba ko conserver oya mutu ya ozana yango. Les gens veulent mélanger même zo ko sambela ezali pas mona mutu ali ko tambola na ndenge moko ke alanda objectif na ye alanda nzela moko mais tolobi ke to sambelaka. Comment de fois bateya biso que non matongi ezalaka mabe mais ti loto tonga kana biso. Comment de fois bateya biso que non toute relation sexuelle hors du mariage c'est un péché et tout péché est dans la conséquence mais tu ko sala na biso. Okomona mutu une jeune maman une jeune fille azaka na mobali ya batu azala susu kuna na babali mususu wa sheri moko boye azala pe kuna lukuta azala mutu moko pepe azala tonga ka batu mélange wana ekosmema yo nulle part makambo na yo ekosimba te amone loka bato ayibi bakotuna ye ngai te akende kuna alobi makambo akreika séparation bato batutani bakabwani ye provocateur kokumisa bato kaka po azwa et ayebi makambo sala za mabe aza kuna te. Nous voulons mélanger tout à la fois et ça nous permettre biso te to réussir na o tale ko linga ko sala. Alors mon frère, il y a trois raisons à pesi. Faut que bongwana tango yo lobi ko sambelaka bongwana na solo et sala o ko sala mokeli akolongisa yo e ko simba. Luka oyeba nzambe tosa ye makamune ko simba. Tango oyebi nzambe sikoza na plan nini okosala pona ozwa nini emema yo wapi tosa yango batela yango eko simba.
et éviter ba mélange, éviter bitoto, mélanger, non, landa nzela moko. Landa nzela moko. Soko landa nzela moko, ekokomisa yo, tino wapi olingi okoma. Mon frère, pona kosukisa, soki na mokili oyo, makambo ezo nga kosala ezo simba te. Yo moko oza responsable parce que yo nde ozali coupable olingi te makambo na esimba. Ezo simba te. Est-ce que kanisi pona kota la loi ndeko simba? Soki oto lingi na mokili oto kokokisa yango te parce que la faute c'est nous. Et croyons-nous aussi que le ciel nkembo na Yahweh tokomona ngo te. Alors, voilà tant que nous avons encore beaucoup de temps. Le côté de paiement les longana paiement, c'est l'avantage que nous avons. Parce que ce qui pourquoi boutu eye tant que tu paiement, tu ça le société fini terminé. Alors, il est grand temps. Il est grand temps. Ceux qui n'ont pas souffrir pour vivre dans le oyo, tu allez à l'hésiter et sengo ezalité. Yo kanisi to kozana ba makasi wana pona kosala oyo malamu pona tokenya na lola tokumate. Alors évitons tous à la mayele, faisons les choses au sérieux. La responsabilité est pas nangai. Et ça pasteur na yote, et ça pasteur nangai te. Ton pasteur te prêche, yonde